na bino nyonso o bolandaka chaîne na biso ya Famille Libota News TV topé bolingaka biso vraiment en tout cas topé si bino mbote partout vous êtes dans le monde entier balobi vraiment bino nyonso to linga bino ya trop bino ba o bolinga biso te biso vraiment tozana pona ko sepela pona mutu nyonso o nzambi akela voilà en tout cas la famille balobi soko koti pour la première fois na chaîne na biso au s'abonner, au partager, au liker vidéo vraiment et que ça là bien il y a moi vraiment ils a cassé na biso il y a chaque jour il y a tous les temps il y a tous les jours bande konanga balobi ya minene ekwei eye en tout cas famille Libota tokota tolanda vidéo otina suka bolanda vidéo oyo bino moko boyoka na vraiment na posa bino moko boyoka so boyoki ngana koyaka poto meka kosala analyse par rapport ya ba makamu susu o ezobima na kata réseaux sociaux o kutu bino bozo chango kate bo kipe ote me batu musu balingi ba mata batu musu balingi ba mibimisa batu musu esi bakundama na bona monde théâtre balingi ba mibimisa ba mona bango ba yeba bango en tout cas bandi kolanga sans plus tarder boyoka na so boyoki vidéo o bomoni j'espère que bino bomoni wana Fifi Miel et boyoki vraiment a sali sortie médiatique na sortie médiatique na a sali bande kolanga contre vie contre belle vie en tout cas bokoyoka bino moko na moni mo bato belé ya vie ya babimi pour la belle vie soi-disant ba fingier et pourtant biso ko to tchaka vraiment mama vie ya kate to boya ka to evitaka peut-être terrain wana me bande kolanga en tout cas bazan na ka pour la koluka ko coach sur na terrain wana bande ko sans plus tarder na ko tika biso na to landa so to lanjango et puis ngala bino to ko se retrouver pour que to meka ko solola mo ba dire ne o ya lobby. OK, c'est parti. Mingi ça n'est de trop ngana omona bino boya ba innocent na omona bino boya ba innocent boyebi eloko te muto otinda bino boya finga ma via muto otinda bino alingeli bino bolamu te en fait ngai kutu bino etalinga te na s'adresser na muto atinda bino na lobi yo veut dire yo muto otinda bato ba finga ma via ozako sabango poani pourquoi okosa bango to solola okosa bango poani tango otinda bango ba ya finga loba pe vérité o cacher vérité poani aussi longtemps na yo nanga toyebi vérité otinda ba innocent ya pamba otinda bango poani siko tosala boye tosala siko boye comme yo oza na vérité leka na toile ya koloba vérité na toile soki yo moko oyebi bien ke noso kotindi bato nga na oya te na koya te mpo na ta na bango te soki yo obimi nde bomona présence na nga et puis na oya na tous les 4 vérités oyebi nga bien non ka sikoyo omobosa na nga bondeni ka sikoyo oyebi ngati na la mabele petete yo oyebi ngati. Voilà la famille, j'espère que ngala bino vraiment to 8 ans kolanda. Moi la moi si ba bengi na komba Fifi Miel. Ba de kolanda ya mona posa ko sika. Ndaza na kutu ayeba pa koloba kutu pa bien te hein. Ndé la mona ke ba koloba la ndinga mabete mais azala vraiment un peu na difficulté à koloba. Aloba pena mingi te na ndé to bande ko tala ba théâtre ne posi ko c'est limoi ne pe na télévision hein. Et c'est limoi pe. Nzomo li bato ba si ba limoi ba oluka mo ba mona na mo ba yeba. Et le Congo est tiré dans le lobby. Et bien que ce qu'on tindi batou, on a fait soi-disant belle tindi batou, ba fin la vie. Ce qu'on lobby, on est bien que ce qu'on tindi batou, on a fait mais déjà on pour belle na l'équipe la télévision, tu aïe alobaki, alobana vie à boui belle lobby en hôtel. Ce qu'on doit reconnaître que belle tindi batou, yo bien qu'on y a ce qui belle vie est mon quoi y. Ce qu'on pour le moment belle vie n'a été. Aïe non, te yo ce qu'on y pour pour vous dire que boza batu moko ba matala na boya ko leka na télévision boye ba makambo ya ko lobate boye ba makambo ya ko salati Neb Sabino TV oyo ko bomisa yo
TV ko kijo to pe ko matsa le faut ko yeba tant on vient la télévision yeba ke lo oza ko sala et lo oza ko ba contenu nango eza nini parce que ba dire non déjà ezo bima da bien te ba dire non et la faki makambo yo ko ba oza na maîtrise nango te yo moko. Pourquoi beaucoup manquent à système ya ko ya botanga kombo te mena ba photo ton boche ba publication na bino boche photo ya belle vie biso to ba par rapport on est au moni tant yo publier lo ko na yo oche photo ya belle vie mais on a monoko tangi komba belle vie mais oche photo ya belle vie to vendre les place wana pour ko photo ya belle vie yango déjà collé na ba vidéo na yo yango to vendre wana to biki o lo ba na belle vie pour lo ba kenelo bina mutu te sko directement bandi ko na pourquoi pas ko ya directement face à mutu obandi ba moko bo posala ngo na ndeni eloko nini nango o fifi miel lelo yo ko ya nango na télévision pour na belle vie oyo batu ba ebité yebisa biso non elo ni ya sika ba quatre vérités oyo ni ko yo ko bimisela biso belo elo ba nango nene ya belle vie ndumba belle vie hypocrite belle vie lele le nyonso siko quatre vérités pour nyonso to bi ki ya mabe non siko quatre vérités oyo lingo yo ko yebisa biso belle vie azala bazala moi belle vie ya belle vie siko tango oyo yebisa que soki aye oya na quatre vérités oyo loba quatre vérités oyo lo kwa ndeti nini oya sika quatre vérités oyo zo lingo yo ko loba la biso ya ndenge ya sika faut isa ba nouveauté pour izaka auto yebi wana oloba suni asuba na mbeto loko alala pa na bina asuba na mbeto oloba suni belle vie soki nini ave moteki mai moteki kwanga ya bozanga rien à faire eloko sala ezabinoti oyebi ya moko isala passe ya bande kolanga parce que biso vraiment famille bota toza kuna posa tati ya kolobela vie to evita terrain à vie tu évites vraiment terrain à maman via oh biso tu respectaka tu évites kango koya koloba na ye ko tu évites ka mais pourquoi boli kaka ko coach sur le terrain ko bande kolanga pourquoi bino bo moi te ba tu sa famille bo to ba sala ba mission bino boyo kasi ba cracher sur maman via so bo moni ba cracher sur maman via peut-être par ba commentaire so pendeni mais est-ce que vous pas communicateur à belle vie yo so moi mon ko cracher sur maman via tout ça là en côté tu évites terrain à maman via tu es bien pourquoi tu boya na biso mais pourquoi ba dire ya boy pourquoi oloti nini ya na la kosi yo fifi miel na nga ko so to pena nga ko na terrain o na nga ko sa na nga ko sa po biso ni tozabe ko to ya na ko fingo te to ya ba vérité to yo ko lo ba vérité to toucher pe maman via te ka yo mo mutu na télévision po ya yete ka yo no mutu ento lo ba pe kana ya tala mitala nanko mitala mama oza moi si kitoko s'il te plaît pas moi si kitoko mais avant les kaboyo sa vidéo benengo yeboy lukana moto pena cha make up bato ba chaka ba make up ba futi mbomba cho make up bien pour crayon otier et l'équipe nene mingi et puis ba crayon noir et renya souté faut lukana pa monta make up ngo ba su kitoko mo kasi poza da moi si kitoko tasiko vidéo na cheta sko belle vie nga obima kuna tanda azali tasiko yo ndongo zali ya tout tika belle vie ana tana bino souti belle vie ana tana calculer bino te pe ezana lo moto bino boyo lo basi les réseaux sociaux contre belle vie ou eko ningisa mokili pour déjà boloba nyonso sur belle vie et ningisa da mokili ya sika ezate s'il vous plaît ya sika ezate so ba ke ko luko ba lobi yaka ko loba yo zale ka via fo ya ko loba ta ba toucher mama via ba pêche ba argument de ba pesa kabino o boyebeli mutu na makolo te bolanda ka ba information bien te ba eloko ba pêche mo lien moko be so pe lia na so pe na TikTok so pe na Facebook ba pêche ko mo mutu mo be kaka a sepel na finga ali obite ndengo zo lo bala ke belle vie oyebi ke yene mtatinda ko yebi très bien boye bien yo za mabila pete yo nana ke luka bo bundati so mo ko za mabila pete luka ka belle bo bunda boko tana ring bo bunda pour le cause za mabila pete te bo mo ka jende be za mabila pete bo ka jende be za mabila pete bo kam sanga tinde bolo ba bon wa to be va ne mwana oboye ko manipuler bo sa nyonso bo ko to sa
Ah maman, en tout cas mi batela na yo yaya. Mi batela terrain ozokota oyo okoki kovanda noka swi. Oyo eza nango pamba te toyebi pourquoi oye na sur les réseaux sociaux eza nango ka batindi na bango yo. Baluki oyo koluka babi yo mpe yaka sala video loba tala nde bachrétien maavi ya yo mpe loba. Mais biso toana temps wana te. Famille bota toana temps wana te koya ko chrétien maavi ya toana tozana temps wana te. Tolinga ku terrain wana te po ye moko belle vie atika ko chrétien te. Ye moko belle atika ko chrétien te to ko tcha ba vidéo la bina ba vidéo belle vie ba tourner yo dans la problème à ba jamais. Donc le quoi belle vie ye moko atika ko chrétien te biso pe toana temps wana te. To ko sala yango o te o bo luka na boko zwa yango o te. Mais yo ne ka fifi mais yo ne ngo ye biso to ozong soka na droitière ya to ozong so na droitière omoni likambo soko yebite tika et puis réseaux sociaux yebi ndenge ekende ebi ndenge okende baluki basi ba na erreur baluki babi yo pe ya koloba pour que osala boye nana ngo vraiment que akoya pour ka mama vie alobeli nini ya challenge ya sila pour l'anniversaire le quoi alobeli ceux qui tombola star na ondenga lobeka boyo atabino moko to zape batu ko ba ya to zape na moi maturité vraiment likambo wana ondenge ya lobi on batu bakoloba la vie nana ngo ebite ke mama vie azaka na sila mama vie azabe nana ngo ebite pour ceux qui a ekoloba tombola star na $1 à sa émission de biso bata famille bota ba communicateur a belle victor ko c'est l'émission to ba n'importe quoi. Est-ce que vraiment vous raisonnez? Est-ce que to bossa ba makamba bo raisonnaka? Mais tombola star on a bozo pota na ba live kuna bande ko ya bazo pota na live na mbongo ezo kokate bazo pesa mbongo te. Si je na kuna na ye na ngote parce que bolobi bino likamnya c'est likafo ko chaka famille bota. Bozo pota na makamba mbongo na bino kuna batu bazo chate komyo tozo mona ba $1 bazo cha ba $1 batu bazo cha les famille bota bazo cha ba $1. Vous vous blaguez avec les gens. Bozanga makamba ko cha famille bota sans blague. Bozanga kapena makamba ko cha famille bota foti na bino te bande ko na ngai. Et non foti na bino to mo so batu bakomi na suka. Bakoma koluka dioso bakoluka de gauche à droite parce que bakomi dans la suka. Vous comprenez? Donc, biso de toza beto comprendre na biso bino. Beaucoup dans la suka. Beaucoup na suka, beaucoup mi koluka, beaucoup na micho, beaucoup mi koluka sko ko créer bo bimise bisamo ba tumsu ba kolba parce qu'il y a bino nyonso ces arts RVC. Voir même ba film la bino d'hôtel en malisusu te ba fan na micho ba za ko kabola ba fan misusu ba zo sepela lisusu na ba makambo te parce que ba filmer. Donc, bozana boulou et que ça dans ba bin non. Toi qui koluka fifi to pese mbongo fifi ya kuluba ya zale ka via aya kuluba ya o mi kosa makasi na moni somo garçon moko be soki pe ba la vie ye pe kuluba be vite on a ba vérité na yo ye pe donc te ko tanga pa komboko to na ba vérité de loko yo toucher mama via to za na ba vérité na to ba vérité o ya nini ya ko bimisa ko ya to sengo pa plaisir ko bimisa fifi miel o mo to za na ba vérité be bimisa on ka siko. Il y a qu'à peine sa vie. Donc, on a mon acquis de quoi il y a qui n'ont qu'à ben balamant fort, nous a pas posé la belle vie, au Tchikakoyate. Ceux qui ont posé la belle vie, après, ça va vérité, donc aussi, pour belle vie, il y a tout, et bien, que belle vie, il y a tout. Ce qu'on le voit, que belle vie, il y a été. Yo morono, mi ya kaka, bimi ça va vérité. Pour si tu l'aimes, peut dire que vérité, oh. Tu l'aimes, d'ailleurs, qui déjà, toi, la belle vie. Donc, ils sont au monde qui va vérité, 4 vérités zali. Oh be va ndeko subata dans la pa via oh be ya kalango ya kalango kaka chana internet ya sikizete mais biso pour le moment tote la belle vie na angle wa zalelo tote la belle vie à kalaté tote la belle vie à lelo belle vie à kala c'est leka le tote la belle vie à lelo poutine de l'écriture belle vie oh lelo azanga sumbongo ti so belle vie azanga mbongo na kala les lois en amboté. So belle vie azalaka lesbienne na kala les femme mariée. So qui belle vie azalaka chel les lois azasuwana ti. Donc on y a ce beaucoup tu koloba pour la belle vie à kala. Biso to tourna page. Na minute to la belle vie à lelo. Une femme combattante, une chrétienne. Tota belle vie à lelo. Donc y a ce beaucoup loba échanger belle vie lelo côté biso famille libota to linka ke ka bongo na ba défaut. To akona posa bo bibisa ba défaut na pa makasi. Au moins, des fois, là, Bobby, Missa, beaucoup de ma caspoto, yo, capo, et si la péca en bas, maman, you continue de le bibon, pendant de des photos comme Bimis, you continue de le bob, et go back, et ben, c'est le loco, to lingango, to lukango, ya.
toi pas na posa ba vérité nyo sa belge ça nini ebima so que bimi pena nyo c'est comme ça qui toko makasi bien moi de bobima ridicule sur les réseaux sociaux bisote mais vite mais je vais continuer mon sala fifi bien est-ce que tu as déjà filmé les desserts t'as la quoi ya so tellement yoka gouma kasi t'as vraiment les desserts rival et frappé on dit bien que koluka ba matière moi matière non ezuité ya kana yo bimisa nyonso 4 vérité pour belle vie ayate bolamba bolia bosala se belle vie tika ko yate yo ndeka yo moko le mi yo moko zwana ka ba 4 vérité ya ko bimisa pour ça ozeli belle vie ozela trop. Voilà famille bote na ka koloba mukie pour toi na tante biso toi na temps au fin de ma vie toi na temps wala ti donc on passe tu es quand le belio bon donc on passe vraiment en tout cas tout s'abonner tout partager vidéo et comme ça la bien tout que côté la vidéo na so film na biso ta na vidéo le bien film pardon